moto ayebi musala ndako yeba oyo akoko sala bandeko na biso basi ba sexe na bango zo ya mnene pona nini ezana ndeko mususu tango oyo bandaki parcours afina ya bandaki ko vivre na mobali oyo ya bandaki ko vivre na ye sexe na ezaki munene pe mulai donc tellement ba bandaki ko coucher na mobali wana forme ya sexe na ye ezwa forme ya peni ya mobali wana mais lorsque abalani na mobali wana taki abalani na mobali mususu akutana mobali moko peni na ye eza munene ke eza mukuse donc tango azo passer azo sala relation sexuelle na mobali wana to mwasa ko sentiment te en plus peni wana ko komate yango wana bandeko mingi ya basi bazana problème ya ba stérilité eza te que non en basa stérile mais eza partie ya sexe na ye ezwa forme ya peni ya mobali moko anda ko vivre na ye ezwa forme wana na mulai wana na munene wana donc na mobali oyo azo komate ezo kokate eza passe pour bango mibale basala nini ba la biso ma jeune fille ba maman donc e bandela makamu fwa bana mobali aza na peni muke parce que son la peni munene c'est chaotique à la libulu makasi y a pas moyen bon omoni donc nakoki ko empêcher moto te que na a coucher na mobali bon ko coucher na mobali oyo dozo vivre na eza problème te mazotia ngo na trou vaginal na ye ezobenda basalite au fur et à mesure azotia ezokondisa sexe na ye ezokondisa trou vaginal na ye si ekokoma na niveau moko oyo kia komona premier jour soka sisi traitement premier jour oyo akosanga na mobali na ye akoyoka pasi lokola nano akutana na mobali te kaka na kisi oyo ya komela na kisi oyo ya kobaka wana donc akosanga na mobali ya sentir lokola pasi moko ekosala ye lokola ndani basangana na mobali te mobali na ye aokoka kosepelisa ye te parce que likata na ye eza mokie est-ce so aye na cabinet à l'âge akozwa bakisi pe traitement na ye koleka malamu. Oui, omoni problème ya maigrissement ya peni donc ezana ndeko mususu oyo abotama sexe na ye eza mokie mais na moment ya relation sexuelle sexe wana se développaka. Bonjour partout d'ici comme je suis ami Boza pour la biso na Libanga TV. N'importe Boza est belé bon s'abonner à plus sur na Libanga TV. Les téléspectateurs d'ici quand je Boza na pesi bilombote et na pesi équipe technique na mobimba au bazar na sima machine et tel que bon na sur la naturelle le merci à moi je vis de toi et na pesi mbote na pesi vraiment bisika nyonso Boza mbote ya mingi. Quand on a le barré 4 ya Libanga TV toza na ba surprise ebele toza na bémission ebele to lexaka et l'autre fois bolanda kingana docteur Ahmed lelo lisusu na yambe na plateau na ngai to meka suko solola parce que bo bengi ebele bolobi ebele ba suggestion na bino ekomaki et yango na émission lelo na bengi lisusu to meka un peu ko partager na lisusu. Bonjour docteur. Oui bonjour maman. Ça vous bonne. Oui madame Nzambe. Ok, merci docteur. Ba téléspectateurs baza ebele na Libanda plus ni baza Libanda ba bengi biso mingi ba bengi peyo o meka un peu ko expliquer bango docteur vraiment na cabinet à l'âge 2002 na docteur Ahmed baza na plateau docteur ko expliquer ba téléspectateurs musala ni to maladie nini o vraiment au kitara kati ya cabinet na. Bon na kati ya cabinet na ngai na pesi bino na nombote ngai docteur Ahmed. Dans ce cabinet, nous avons traité par maladie et belé, maladie au talibasi na mibali. Dans ce cabinet, nous avons par maladie au traité to zwakambongo na ngote. Na boko ça clair da bandeko oyo parce que na yambaki ba pel ya bandeko mususu oyo bazo loba par rapport ya ba ka. Ezana ka mususu tangu yo bengi opposé kana yo. Soki na traité kangote na kolia mbongo na ote na koyi biso clairement que na traité kangote naza lokola ba docteur bususu te oyo baza a traité ka malade wana te mais tellement yebi que ça pour na mbongo
alobi non atraitaka yango mais ekomi na traitement solution ya malungi eza te. Nazotraite bamaladi oyo eza na kote ya bandeko mibali, nazotraite bamaladi ya éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, azospermie, oligospermie, nazotraite infection nyonso, stérilité kote ya mibali, nazotraite hémorroïde même césar chronique, nazotraite yango, nazotraite bamaladi lokola prostate, nazotraite diabète, tension, hypertension, hypotension, nazotraite yango. Côté ya bandeko basi, nazotraite règles douloureuses, nazotraite complications ya kobota, donc disons stérilité, nyokankau, myome, fibrome, kyste, nazotraite maladie lokola frigidité, donc basi oyo déjà komi na manque ya sentiment sexuel, nazotraite bakawana. Nazotraite bakawana. Na bandeko basi oyo azosentir déjà vagin na ye ekomi na trou ya munene. Donc mobali aza lisusu na sentiment te ntango azokouche na mwasi eza lokola donc liboko nde ekota ke sexe ekota. Donc nazozongisa basexe ya basi donc trou vaginal na bango nazozongisa yango normal na état moko ya malamu pour que papa na ndako ntango azosaka na nzoto na mama aza satisfait, papa aza satisfait. Merci docteur, vraiment on met un peu pour yanola ba téléspectateurs ou baza ko lana biso partout ba yoki vraiment ba maladie nini oyo etrita na cabinet ya docteur Aladi ou tout le monde docteur Amnadi Yemo Kazana. Docteur on soulever point moko vraiment o eza la mode na biso za ko tunisa vraiment mibali na kaya éjaculation précoce, impuissance sexuelle. Docteur, vous expliquer un peu à les spectateurs et l'ONU c'est là que mobile a comme impuissant sexuel. Bon, impuissance sexuelle wana ezoya na baka misatu. Kalboso to ko la infection lorsque mobile a une infection moko mal soignée et causaka impuissance sexuelle parce que ezo détruit hormones na ye. Ils ont bandé comme sous na hémorroïde chronique, les esali qui est provoqué à comme na faiblesse sexuelle, soit impuissance sexuelle, soit éjaculation précoce, disons. Ils ont bandé qu'on a vu sur la diabète, diabétique, bangope, bazalaka na complication na côté il y a relation sexuelle. Donc déjà ba cause au misato ou esala ka non, moto akoma na problème wana il y a impuissance sexuelle. Vraiment, docteur, merci pour la réponse. Mais tout le monde peut me soucier de la peine d'éjaculation précoce. On a le but impuissance sexuelle, et qui est un peu koyano la bango. Et ben, mi me soucie au jour kota boué mbala manko. Dans d'autres moi si peut-être à un poste ça va basala makamba si va na basala ba amour na bango. Et moi ça comme qui maya comme bima libanda parce que papa zoko katina ko kota na ko éjaculer mbala manko. Qu'est-ce qu'il faut que ba biloko wana za mingi na ba couple na biso na bana mibali? Bon, problème est ça, quand mon mobile a commis une maladie autobénie oligospermie. Oligospermie est sa quantité à mouiller à spermatozoïde. On dit que le bâton mobile a une infection, donc ils ont des troubles hormonaux. Ils ont des hormones et commis faible, et commis mal, donc léger. Ou on a à cause de ça, na force c'était, il y a ça la relation sexuelle une fois, deux fois, trois fois. Donc, tant que il y a bandi, tellement ils ont déjà liquide comme maï, donc à bandi, il faut ébima malamoko, sexe l'emi malamoko. Donc, ils ont cause au bandi commingi, bazana, problème, il y a éjaculation précoce, déjà, spermatozoïde d'abango, ils ont reproduit les sous malam, et spermatozoïde d'abango comme faible, c'est pour cela, bazomo a éjaculation précoce. Voilà docteur, merci pour na mituna et jouer yano. Mais docteur tozoe bana ba mibali mususu lelo basi bazo tricher bango, bazo ke golinga mibali mususu même de femmes mariées tozo mona ngona Kinshasa même partout au monde. Aza moi ça libala mais na ndako moi si mobali na ye akoka ko sepelisa été parce que likata na ye za mukie. Est-ce que aye na cabinet à l'âge à cause ba ki si peut traitement na ye ko leka malam. Oui, au moni problème il y a maigrissement ya pénis. Donc ils ont des commissions sur où il y a botama sexe na yeza mukie. Mais dans le moment il y a relation sexuelle, sexe wane se développe pas. Il y a mulai et na mulene. Mais ceux qui moi ça zoko makakate. Baki c'est wana pona ko développer sexe wana ya ko komisa ngo mulene ya ko komisa ngo pe mulai. Baki c'est wana tozana ba pomade lokola iba. Donc pomade iba oyo
eza pomade moko oyo mobali ntango azo appliquer yango na sexe na ye ezokomisa sexe na ye monene ezokomisa sexe na ye monene toza na produit lokola arariro arariro oyo eza produit oyo mobali azoutilize yango na vin ntango azoutilize yango na vin ezokomisa peni na ye molai donc ezoya molai donc côté ya peni docteur ngo balusa na caméra ba téléspectateur bisika baza vraiment baza na posa komona bakisi ya yango oyo ezali kisi oyo tobengi arariro donc arariro oyo ntango mobali azoutilize yango na vin nde ezosalaka epeni na ye ezokoma molai mpona kokoma monene tozosalela oyo sikoyo eloko eza pour ke mobali akoma na peni na ye koma monene mpe molai eza nini donc mpona koresir traitement wana soki badokter mingi bazoresir te eke bandeko mingi babengaki nga totinda bambongo ebele mpona baka oyo mais baresultat malamu tozwa te tika nga na répondre bandeko na ngai oyo bazolanda nga partout na mikili bozali soki baresira eloko te eza nini mobali oyo nano ayebi nzoto ya mwasi te eza na facilité ya kosala accomplissement peni na ye rapide mobali oyo ayebi déjà mwasi eza na gaz moko oyo ebimaka na sexe ya mwasi eza disons lokola mokinza oyo tobimisaka na nsima mais wana siko gaz wana ebimaka epa mwasi ebimi epa mwasi na niveau ya vagin ekoti na trou ya mobali ya sexe ya mobali ntango gaz wana déjà ozwa gaz wana eza pasi pour ke talongissement na accomplissement esalama soki médecin oyo azosala kisi wana ayebi yango te donc à partir ya wana soki ayebi yango toza na bakisi oyo topesaka ya poussière azozwa yango azoli yango ntango azoli yango ezokende kosukola donc appareil na ye wana ezosukola yango ezobimisa gaz wana ezobimisa basalite d'infection wana ntango ezobima kobanda kobima na masuba donc ezobima ntango ebimi après ntango azoutilize pomade iba na kisi na biso ya poussière ya arariro wana nde allongissement na accomplissement ezosalama topesaka pamba te parce que bato mosusu bazotuna ngai estce inconvénient eza te inconvénient ezalaka na bato oyo bayebi mosala te bandeko na ngai inconvénient ezalaka na bato bayebi mosala te moto oyo ayebi mosala malamu naza docteur moko te ke non nabandaki kosala nanga cope nanga mosusu namoni cope wana esimbi te nabi te nakende na médecine traditionnelle ezofuta non naza wana te mpona lia bino mbongo mais je suis là juste mpona sala relation na bino eza mpona mbongo te eza mpona mbongo te parce que eza na ndeko mosusu abengaki nga papa wana napesi ye merci na apesi ye bambote ebele place azali donc nalinga kotanga bakombo ya bapatient na nga te na tv donc napesi ye merci mpona conseil oyo apesaki ngai donc ntango nazoloba boye moko soki alandi akoyebaki ye nde moto apesa nga conseil ayebisi nga bambongo mosusu ezalaka bato donc il faut pas kolia mbongo ya motu na mosala oyebi te oui papa merci mingi mpona conseil no wana donc nasalaka mosala na makambo oyo nga nayebi mosala oyo nayebi yango wana yebi naza formé epai ya batu epa bakoko epa bakoko ya bakoko donc oyo ya biso ezali héritage eza héritage moko oyo bakoko babandaki yango baleki bamosusu baye baleki baye ndenge nga mpe na bandi yango nga mpe na koleka bamosusu mpe bakoya donc baproduit oyo nga nazopresente bino eza te ke nazosala ke na traité bino soit calmant non nazosala ke na traité bino bokoma malamu pour à l'aide na yo na koyamba ba patient mosusu à l'aide na yo kombo na ngai koyeba na partout tant yo kobeta lisolo parce que koloba boye eza pas pour moto à comprendre mais tant yo kobeta lisolo na nga place o nga nazate et kozana facilité ya moto a yepa na ngai en plus akoya na assurance que place nazo kende na kozwa guérison parce que yo nde moto kobetele lisolo donc bit na ngai eza yango wana eza te ke na gagner mbongo na bino après musala na sala ya malunga te non wani za souci na ngai te. Merci docteur pour na yanuna yo ba téléspectateur ba sepeli vraiment ndenge éclairci biso docteur na point biso na za na posa olobi ya mibali na biso pe basi lelo mibali pe ba komi kokima biso na bandako omona bozana o mari bien na za jeune fille na za na mutu na ngamoko na côté pa na ngamba moko moninga mai amoninga munene do azokoka ko supporter ngate il y a deux femmes aussi mariées bazana ba problème wana soki ba ina cabinet à la solution guérison et monana. Oui, guérison ezali parce que na uti koloba il faut mutu ayeba mosala azosala po sala ngo malamu
moto ayebi mosala te okoki olakisa biso mpe na bakisi batéléspectateur baza na mposa koyeba bakisi na bakombo. Oui, nakolakisa yo na répondre yo nani. Voilà. Donc moto ayebi mosala nde akoyeba oyo akokosala. Bandeko na biso ya basi basexe na bango ezoya minene mpo na nini. Eza na ndeko mosusu ntango oyo abandaki parcours apui na ye abandaki kovivre na mobali oyo abandaki kovivre na ye sexe na ye ezalaki monene mpe molai. Donc tellement babandaki kokouche na mobali wana forme ya sexe na ye ezwa forme ya peni ya mobali wana. Mais lorsque abalani na mobali wana taki abalani na mobali mosusu akuta na mobali moko peni na ye eza monene te eza mokuse. Donc ntango azosala relation sexuelle na mobali wana to mwasa koyoka sentiment te en plus peni wana ekokoma te yango wana bandeko mingi ya basi baza na problème ya bastérilité eza te ke non abaza stérile mais eza partie ya sexe na ye ezwa forme ya peni ya mobali moko anda kovivre na ye ezwa forme wana na molai wana na monene wana. Donc na mobali oyo azokoma te ezokoka te eza pasi mpo bango mibale basala nini babota. Toza na bakisi oyo eza wana oyo tobengaka yango na kombo ya modishi. Donc modishi oyo donc awa mpona biso na Congo awa tosalelaka bato na masanga ya mbila tosala yango na masanga mbila mpo mwasi amelaka yango ezosukola banini batrompe na ye ezosukola kati ya mwasi mobimba ezobimisa basalite wana ke mwasi donc sexe na ye a partir ya kisi mosusu eza lokola suppositoire tosalaka ntango azotia yango na trou vaginal na ye ezobenda basalite au fur et à mesure azotia ezokondisa sexe na ye ezokondisa trou vaginal na ye ti ekokoma na niveau moko oyo kia komona premier jour soki asisi traitement premier jour oyo akosanga na mobali na ye akoyoka pasi lokola nano akutana na mobali te kaka na kisi oyo ya komela na kisi oyo ya kobaka wana. Donc akosanga na mobali asentir lokola pasi moko ekosala ye lokola nani basangana na mobali te mpona nini sexe na ye ekomi moke ekomi kozwa forme ya mobali na ye ya ndako. Voilà, merci docteur. Mais on a la biso ma jeune fille, ma maman, donc et bandé la makamoufa, banana mobile, elle a péni mouké. Parce que si on a péni mouné, n'est-ce pas, à la liboulou makati, il n'y a pas moyen. Bon, au moni, donc, n'a pas empêcher mon touté que non à coucher dans mobile. Bon, pour coucher dans mobile, oh, il y a un problème. Mais le problème est que non. Il faut bande konabi soit bassi baye baka place nini donc pour ça la relation peut à tout le temps na mobali o non na bali ote eza mabe makasi donc il faut osala na mobali moko za sir na yeke non mobali o lobi to kobala na ye to kozala na ye ensemble to kozani ensemble parce que peu importe conséquences ko yela bino ya ko yeba ke non moi sina naza ki boté akoma ko donc c'est ça au moins on a beaucoup le voilà. Voilà, merci docteur. On a un cabinet à l'âge de Bissiviso, la biso, ba malade de Belé. Na quand bateau peut-être à Zalibana, même la moka, l'autobus qui est hypertension, vraiment, la monde est comme que dominé monde. Na cabinet à l'âge au cours de la téléspectateur, qui s'y n'est pas pour la hypertension, diabète, ba malade, ils ont un cabinet à l'âge de traitement. Oui, biso, tous on a bâti c'est Oyo. Donc, je menais des pauvres à toi, sont babini. Bakisi oyo eza pona attention donc bandeko oyo baza na problème ya attention même ezomata même ezokita donc hypertension to hypotension donc essentiel ya yebisa biso ke non nazalaka na problème ya hypertension to hypotension ya sali commande na ye tokofinda kisi akomona ke biso tozosala calma te parce que ça n'a de comment pas comme la kinga na WhatsApp et dit singa vi docteur est-ce que aux autres traiter en gros to aux autres ça calma papa to aux autres ça calmate médecine moderne eza un peu na sima makasi tikana ebisa bandeko na médecine traditionnelle toza na vitesse ya makasi pour na lo babongo parce que lorsque mundele alinga transformer qui c'est na comprimé soit ça la kisi moko azui même likasa oyo nga nazo salela azui yango asangisi na ba produit chimique pour abimisa kisi boy mais ngai nazui kaka likasa wana na tie produit chimique te na salika kaka likasa wana na yebike likasa oyo soki na mélanger likasa oyo pesi kisa attention
na sali yango ntango napesi moto eza po esilisa tension eza te po epesa calmant. Mais docteur babi epa na bino badose boyebaka te bopesaka kaka non client abengi oyo docteur Ahmed naza na posa kisi mama zwa flacon oyo mela boye mais tant que na bakisi ya bamindele baza na badose boyeke mokolo amela boye mais na bakisi na bino apparemment bato bazobanga mpona bongo. Bon mutu oyo alobaka ke non na kisi batradi baza na dose te eza parce que ayebi mosala na biso te parce que ayebi mosala na biso te donc ngai nayebi mosala na nga malamu nayebi badose oyo nasalelaka bakisi na nga donc napesi mutu kisi nayebisi eke non okomela cuillere moko ya café na ti soit na mai ya moto le matin okomela yango na soir te okomela yango le matin eza déjà dose napesi ye napesi ye déjà dose donc nayebisi ye cuillere ya café c'est que soki ameli cuillere ya soupe ekosala ekokomplike ye ekokomplike parce que alekisi dose donc badose na biso tokakeka bongo soki bandeko bazolanda nga oyo déjà bazwi bakisi na nga bakoyeba ke no docteur Ahmed ayebisaka biso tomela oyo boye ntongo oyo boye na pokwa tomela yango na ndenge boye nalekisa te c'est ça au moins. Voilà docteur mais batelespectateur balobi oza cher balobi ke bazobenga yo ozopesa bango bamonta moko ya likolo bon faut vraiment oyo solana na bango bien bamonta ozopesa wana peut-être bazokoka te yango omoni ke masolo elali bazoya te. Bon côté ya makambo etali prix omoni biso nyonso tozwaka ndenge moko te ndenge na bandaki koloba moto aganyaka mingi mosusu aganyaka te donc ntango napesi prix nayebi ke prix oyo napesi eza kisi nazosala na place na kokende kotika na niveau ya poste na mbongo oyo nga na kofuta kuna po kisi ekoma yo ozwa yango pamba ozwi yango mbala moko kisi ekomeli yo donc soki omoni ke bandeko mosusu bazozwa prix ya 200 bamosusu bazozwa prix ya 300 bamosusu bazozwa baprix ya likolo eza mpo na nini eza parce que nazotala kisi wana koleka nango nakoki kodepense plus donc oleke nabenga su malade ke non nasali kisi na yo mais naza na mbongo te awa basengi nga $100 par exemple basengi nga $100 mpona depose kisi na yo tindelanga esu $100 aomona nga aventurier donc nazolinga nasilisi makambo nga moko napesi malade na ngai bacoordonné ya kisi na ye kozwa eza bongo donc eza likambo ya lisolo tokotaka même na bamagasin mpe même wapi otuni prix eloko bapesi yo no eloko eza $200 par exemple yo odiscute no nga na kozwa yango na 100 ti okomprendre mpe te ozwi yango donc yo prix osololi na ngai olobi no docteur na prix oyo tie wana nga na mona nakozala boye soki ke kokoka na mbongo oyo nakokende kodepose na niveau ya poste soki ekokoka nakoyebi soki amake no ekokoka mais soki ekokoka te nakoyebi soki no ekokoka te bakisa mwa boye po efacilite ngai na futa mpe mbongo ya nafuta mbongo na niveau ya poste pour kisi ekomela o place ezali. Ok, merci docteur. Docteur Aouti kozala clair na ba téléspectateur ici kanyoso bozala to moni allemand nozi olopi masolo ndezali et docteur azana e clair aza cher et docteur bato bazali banda po bazwa batisi bakoleka na moyenne parce que biso toza na Congo libanga TV ezotala presque partout. Bon bandeko oyo baza libanda bakisi na bango elekaka bo ozwi ya numero na ngai ntango ozwi yango obengi ngai tosololi na yo opozenga na yo eza lokola tozosala consultation par téléphone donc à partir yango oya wana nakoyeba maladi oka opose ngai ekomi na niveau nini kisi nini nakosala ntango yo okosala commande na yo tosololi napesi yo prix otindi mbongo na yo ngai nakosala kisi nake kodepose yango na niveau ya poste donc yo pesi baidentité na yo complet ngai na depose bakisi na niveau ya poste allez okomona bakisi na yo dans 10 jours ekomi ntango ekomi mpesi yo ozali obengi ngai napesi yo explication ya kisi oyo ndenge okoutilize yango pendant bamoma nini. Voilà, docteur tokomi na suka mo de la fin na batéléspectateur. Oui, napesi merci mingi na bandeko oyo bazolanda ngai napesi bango mbote mingi napesi mbote mingi na mwasi na ngai mama Nadine napesi mbote mingi na bebe na nga Amedine napesi mbote mingi na bamama oyo bazalaka pene ya kabine na nga bamama Vero bamama Julie bato lokola baya Alain bato oyo bazalaka wana mpona kotala nga ndenge nazosala mosala na ngai
donc ba mama Mado ba bébé na biso Kerry oyo azalaka wana tout le temps kosekisa biso donc bato oyo wana eza bato oyo nazalaka na bango pesi oyo nga nasalaka mosala baza bavoisine na bavoisin na ngai kwa donc eza bato oyo nazalaka na bango wana batalaka ndenge mosala na biso ezokende oyo eza 17e année na cabinet na biso ya Lemba Foire ezali oyo 17e année na biso yango donc tobanda masolo na cabinet ya Lemba oyo eza 17e année. Voilà, merci docteur, merci la téléspectateur, qui vous a banda et belé vous a Kolanda et docteur Ahmed Azaki vraiment pleure, a expliqué Bakissi, comment vous pouvez Bakissi, en tout cas à ABC, nous sommes comme presque à la fin de notre émission et la possibilité de Bambote Belé, vous allez toujours brancher et abonnez-vous dans notre chaîne. On a possibilité de mon boss, papa Yabana, papa Daf, Bamba, on a possibilité vraiment beauté à Mingi et Nathalie, maman Betty Massimo coaching vraiment. Abimisi la naturelle kata libanga TV na pesi mbote et na pesi Aris Ngaya na France na pesi mbote mon pote ya yo yango yo et Nathalie kuna na Bruxelles Keva no na benga Keva yo na pesi mbote via kati Allemagne papa Amarel yo vraiment yango kombo bimika pona lelo na pesi mbote na fait toute la famille toi au basali que grand-père maman yaya azala susu envie na pesi mbote maman Charlie Kiampa la pesi Bambote ya Mingi et restez toujours dans notre chaîne. On se voit à la prochaine. Bye.